Oui, salut à tous les amis à Gatslav International Venture Glive en sigle Nzamba Pambola Bino. Partout bozwami na RD Congo na Angola pe na Congo Brazzaville bosepela parce que Glive sosa potoye lisusu na Magic Forest Season 5. Forêt magique Zamba ya Soloka 5e partie Zubi Michael azana film ango Junior Pope Onuchuku Michael Oni Michael Ifeka Regina Daniels. Film oyo tellement kitoko. Totala ki première, deuxième, troisième et quatrième partie à film oyo. Et lelo ezali nde 5e partie suite ya masolo. E kosuka boni na film ango. Toza na kati ya mboka Obodocha. Kombo ya mboka ezali Obodocha. Bazalaki na roi na bango akufa. Roi tika ki fille moko. Mwana moko ya mwasi na kombo ya Mirima. Mais la fille akokisaki 16 ans, âge ya mariage. Or, roi bana kobota te na kala. Nde roi kendaka na ebale, epe ogoloma, mama ya ebale. Ake kosenge pardon longola ngai soni ya boye. Batala ke roi bota kateze komba no pardon. Opesa nga mwana. Ogoloma mama ya ebale alobi sava. Na pesi bino na defisi bino mwana ngai. Mais so akokisi 16 ans na mokili kuna ifa kufa po azongelanga ala monde nanga awa ya mai ya ebale aya kotambwisa mboka na ngai. Eh bien c'est parti na 5e partie avec Mr. Robert Bloom Weather. Ata bosenga pardon nini yango yo posanga te na utiliser bino pour la sacrifice jamais na lobi jamais boko na la esclave je m'en fous. Nakangi bino lokola esclave pe plus tard pour la utiliser comme sacrifice. O kondimate koto yo Odika Zubi Michael na Ikwechi Junior Pope mukuso ya kosa bango ke akosunga bango ayebi nini ayebi nzela wapi fo bakende ayebi ndeni akosala pona kosunga bango ba réussir na mission yo nzoka ne mukuso yo akosa ki bango bakomi ba aveugle akangi bango akomo kena bango zolo ke ata bosenga pardon ndenge nini yango yo prosanga te na mabilo bake comme ça bilo kuna ba esclave et plus tard utilisé comme sacrifice. Awande wapi landa bokebi nyosok awande wapi. Histoire est tellement kitoko, est tellement simple. Sikoyo batindaki 3 jeunes na kati ya Zamba. Ba jeune misatu bake na Zamba to bengi forêt magique. Zamba ya Soloka. Bake na Zamba. Bake de koluka. Oh, net kezali temple ya Okoko. Bake de koluka Iyowa. Net symbole ya bomoi ya Mirima o bako remplacer pour na vie na ye po akufa lisusu te. Et po apo yango ezala possible, il faut ba bundisa Okoko le grand. Bakata mutu ya Okoko. Ba memela ogoloma mama ya Mirima ya molimo. Tanga kozwa mutu ya Okoko ndi akose calmer akolimbisa batamboka Obodocha. Aho bampaka waliko mitungisa na nganga na bango dibio chak. Bazo mitungisa parce que ba jeune bakendaki na Zamba ti lelo sango moko te nan bazongi te eto yebi malamu ke ogoloma mama ya Mirima azo menacer que il faut récupérer moi na ye. Or soki Mirima kufi mboke koti na pasi parce que les 4 lions basambela ezaka ne loko moko les 4 lions balobaki na zone dimela ni nango po nde toza beto komi sikoyo kobanga po na dele oyo ogoloma pesa biso eliki ezali nganga munene olobi kaka eliki destin ya bato na biso bakendaki mission eza ndenge nango bakozonga en vie mboko bodon nganga alobi ke ezaka leloko moko retenir na maloba ya les 4 lions eliloba ngo ezaka ka moko ezali eliki ya espoir ebongo fia no kena bakoni boye oh mbote oh ezaki netika isioma
Makamazo koma mabe makasio. Ifeka. Zonga place ozalio. Soko za na envie. Isioma chérie ya Ifeka. Depuis Ifeka voyager comme na ka bo milelo na milelo. Et souci na comme parce que balobaki parmi bilombe bakendaki na kata zamba. Oya ko réussir na mission. Il faut ba la Mirima la princesse. Et ya comme roi. Et Isioma za l'est. Boya pardon boya. Mirima ye azokufa. Mirima za la pasi. Ogolo mapesa ki délai. Alors qui soki délai on est coquille. Ce gars délai on est coquille. Et que ba jeune ba kelaki mission ba zongité. Ah ngana yo récupérer moi na ngai. Film là tellement kitoko. Soki peut-être aux régions na biso na retard fi wana mona zali ko tutu mukawana. Ezalaki nde Mirima. Fi na vie réelle to bien na kombo ya Regina Daniels. Na vie réelle kombo na Regina Daniels. Tomoni Ifeka na ba fille net ka ba wuti na temple moko wana net ka ezali temple ya okoko. Batumbia mboka obodoche bakozali ko tumbola kanda na ngai. Na pesa ki bango mwana na ngai ya ofele. Siko bani ko pesa ngai douleur en retour. Ba fille. Kende. Koyebisa muta pesa ka annonce na ngai. A convoquer conseil nyonso ya basi basangana awa. Na message moko. Bokende. Mboka obodo cha roi bana ekobota te. Roi moni soni wana lo ite akei na ebale. Abondeli ogoloma. Mama na ebale pardon. Dev pesa ngai mwana. Mais ogoloma lobi na ko pesa mwana ya ofelite na zo devisa mwana ngai. Donc azobota maipa na bino lokola mwana bota bikola mais yo yebi bien que eza mwana oyo na déficit bino. Soit kokisi 16 ans comme la âge de mariage. Na ko récupérer zona mokilanga c'est-à-dire kuna ifa kufa po zonga na mokilanga awa. O problème ezate. To longola nu sonyo yo. Espérant que roi ko bota mwana mususu mais roi pa boti su mwana mususu te. Et siko ogoloma comme la posa récupérer mwana pas kokisi ya 16 ans. Bango pe kuna na mboka bazomona kaka soki ba récupérer soki ya récupérer mwana e. C'est que famille royale les aloko batiki ata mwana moko te. Alors mboka ekota na pasi. Ba luka susu nani ba komisa mukonzi. Baba na suko luka procédure nyonso na eza pasi. Les 4 lions basambela na mboka o milima mboka oyo. Balobaki kozala pasi pour la bango. Oh! Pardon pour ma pour matala le kosa na biso. Soki na yeba ki penza. Yango na bana ko boya bakamle na baki to travailler na Ifeka yemta yebi nzela. Eh! Siko to kufa ya ofele penza oyo Zubi Michael. Obodocha mboka obodocha. Ezaki milelo en voulant trop gagner. Bakei mission. Ifeka azali na bwania. Fleet na yona soka betango. Na yena kimia. Mutu ya okoko yango yo. Lakisanga mutu yango. Oh! Ogoloma sepele seki. Quel est Sengot? Oyo. Ezali mutu ya okoko penza. Donc en fin de compte, na kozala na kimia awa. Oui. What are you called? Kombo na nani? Kombo na ngai Ifeka. Ifeka nde kombo na ngai. Ifeka. So you are the one. Yonde. Okobala mwana ngai Mirima. Te ogoloma. Okoma roi. Te nelani la mwasi na lingaka. Isioma. Na salaki oyo. Pona mboka na ngai obodo cheza na kimia. Po yo poza na kimia libera. Pona yango. Yo kozwa kimia. Banzambi baza na yo. Bongo. Ba garçon so kedai na bango. Na yebite so bazawa ba garçon na kedai na bango voyage yo. Kasi ba fille baza libande ba ozela ngai. Ba fille baza libande ba ozela ngai. Zela. Zela na pesa yo iyo wa. Elembo ya bomoi.
E mokole malamu na kobengisa yo pona festival awa. Ifeka. Ozali. Great man. Un grand homme. Kingdom. E mboka na yo. Bako célébrer yo penza. Oza moto monene. Put the head down. Tia mutu wana na se. Kitsa yango na se. Ifeka réussir kokata mutu ya okoko. Le grand ennemi ya Ogoloma. Parce que Ogoloma lobaki te pona tiki la bino mwana nga libela. Atika la princesse pas la bino libela na boto le sous te. Il faut boka boyela nga mutu ya okoko le grand ennemi na nga ya monene. Take it. Zwa yango. Oyo eza sikoyo iyo wak. Symbole ya bomoi. Pona mirima mwana ngai. Soki bozwi yango bo applique yango sérieux. Elakisi ke na koboma ye susu te. And this Atikele mpe na bino libela. you. E oyo saki oyo Hey, zwa yango napesi yo yango do not open it. kofongola yango te Let's go. ti okoma ndako. Now. Eza makambo mpo na yo. Hurry home and restore. Ale kende ndako kende korestore mirima azonga na bomoi abika mpe mboka ekota na kimia. Ifeka azalaki un grand homme. Kasi les deux compagnons na ye kuna na voyage ikweti na odika likola lokoso naki mutema mabe ote zoba wana ake kodirige biso soki areussi na mission oyo ekabali princesse akomi roi yuma boye ndoki wana ekoma mokonzi na biso adirige biso jamais ekosimba te. Il faut tobare ye tosala tala baprojet ebele bana osala etala siko suka na bango abandi kobelela bosunga biso banzambe ya mboka bodotia. Il faut tozonga mboka tosisi mission na biso tosilisi mission. Il faut tozonga mboka bolakisa biso nzela. Ani kobeta flûte na ye azobeta flûte yoka mizika kitoko. Jusqu'ici ça va tous les amis à Glive. Bozwa mina mikili ya poto na Afrique pe partout. Merdi Bento, la grande dame, merci beaucoup. Jusqu'ici ça va, ma film à kitoko pe elengi. Hey! Ok? Nerline Onyen à Paris, merci beaucoup. Na Christelle et Sandy, na Bundes, na Allemagne, na Villeneuve, merci beaucoup. Moukouze la kuna. Avant qu'on dise parcours na e. Moukouze la qu'on dise parcours na e. Izeki the angry bird. Izeki ndeke kanda. The humans. What else Wabi batu wana oluka bango. do you want from me? Olingi suni nango epala ngai eh. Izeka. Oluka suni nango epala ngai. Nakangini ya batu wana yo ndeka kanda. Abengaki ndeke wana oyo Izeka. Ndeka kanda. Nini so ozoluka epala ngai. Abeti na sepa limona ndabo kebinyaso. Izeka ndeke. Oh. Izeka wana ye kolanda ye. Ndeka ngoya kanda pe ye kolandela ndabo kebinyaso akangie kaka. Bien que ya kiti na se ndeka ngo pa ye ka timo place wa ke na ye. Oh, bango ba koti kata boatu moko na ndabo kebinyaso. Bo mais moi eza wana tete. Moi eza te ba koti na boatu. Dans les villes on dit comme matali colonne espace. Baba ni comme matin espace. Bazo matin espace. Eh ben Nigeria comme musique boîte matin espace. Biloko pamba. Tala maboko bimbi bile bale ozo tutika mo le boko moko ala pardon. Biloko pamba. Yaka ko investir na Hollywood International. Ensemble te développer le cinéma congolais professionnel. Koto ye dibio chaye nganga monene yeyo. Na virel komo na echi gozie wonye. Spécialité na ekinganga na ba filme. Ah! Gozie chi gozie wonye. Alors ça a tout pour la maintenir Mirima na bomoy. Quand je simba te. Avant Mirima bika il faut baya na iyo wana ye. Elembo ya molimo to ya bomoy oyo ba pesa ki ifeka epa ya Ogoloma. Kasi il faut y faire comme maintenant la comité. Or avant qu'on coma, tout peut arriver. Qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Reste à découvrir. Jusqu'ici ça va. Ba film qui te copie lenga glive zarana lengi na kotala. Magic Forest. Zamba ya Soloka. Forêt magique. 5e partie. Avec Mr. Robert Bloomwader. Nouvelle idéologie, nouvel impact et les choix du peuple.
Ah! Tia kolela. Mwana ya molimo. Tia kolela. Akokufa te. Eli na biso sana na bomoi. Notre espoir est encore vivant. Akokufa te. Akokufa te. Dibio cha. Dibia eza kwa nganga na ibo. Abike akokufa te. Eko suka boni dans ce film. Ba jeune bakenda ki mobembo. Nan bazongi te. Et il fait qu'à réussir mission. Mais les deux autres le koso. Mon peuple allait toujours koleka na ba estomac na biso na ba poumon na biso. Oui, yango eza problème te mon peuple to leka nango ba estomac na biso ba poumon problème eza te. Espoir ezali. Espoir lisusu oloba. To lingi message ya clair yo to kama espoir. Oh. Pe mais allait toujours koleka na ba poumon na biso. Oui, on to yebi déjà c'est problème les ana no bato bakenda. Oh, il y a de l'espoir. Bampaka bagangi espoir lisusu. Hein? Tu as la pose espoir, tu as la pose ko to mona boye. Kuna likolo bazo kende espace. Na mapata penza boîte ngo kende ce qui vit est comme facile boye mais. Pour te la zuka boîte na comme Air France. Ouh. Oromi mbangulu loka la film. Otela kuna litika. Weza bande ko na biso to sunga bango. Sauvons-les. Kote ngona bakangaki bango alibio bake osunga bango. Ayo osimba balinga kwela. Ndabo keminyaso. Nine komeli biloko. Nene ngoyo ezanga ifeka. Ifeka ndeko na ngai. Na oke ndaku to osonga mboka afana mona bino boyi. Nine ngoyo. Bakangi biso utiliser biso lokola sacrifice. Ba utiliser biso lokola sacrifice o ngai kwechi. Sunga biso pardon sunga biso ifeka toza ndeko. Oza ndeko na biso pardon sunga biso. Toza ba ndeko pardon. Boatu na bango bani komata na ndabo keminyaso. Olienze la bango na se bani komata. Ah. Ba fi ba otata na boy. Fa to tika bango. Batu mabe oyo. Bandoki oyo. Lokoso. Oh. Boatu zo kende. Ifeka boîte zo kende. Ifeka. Tika kende. Bande ko biso za important ko leka boîte, baza important ko leka boîte. Abandi ko beta flit la ndabo kebinyaso. C'est wala photo konte ko bien ngo boîte to nini apok. Oh. Boîte zo pumba ete. Oh, ko ibo avion to nini juste. Boîte sarena ki avion ba wala carte. Bo avion. Oh. Abani ko fongola bango sunga biso pardon mais ata fongola bango masinga boye ifeka masu wezo kende boito zo kende to zonga mboka ndenge nini ifeka kimutema alamu eluta kiye vraiment. Oh. Soke zalaki mi balo nde bazao zonga mboka bongo bala batika lo sundula ifeka bachaki dia projet que soto zongi yo bala princesse oy yo bala princesse comme roi ngaso comme ça lokola commandant mampinga nanga monena zo kende atela likolo la ndabo kebinyaso bandeke ya bomoi bandeke likia na yebi ke soki bobimeli nganga ya mboka seke message moko ezali sine ezali komona ezali sine moko correct mais soki eza boye pourquoi bandeke ya bomoi pourquoi Why did you go home and not edit them? Ogoroma nano pesi biso iyo wa bomoi ya mwana ye tieti siko parce que élève na liko mona ezali ke ba jeune ba réussir na mission mais ceux qui ba réussir na mission pourquoi ba yete nazana posa ba réponse j'ai besoin de réponses. I need answers.
J'ai besoin de réponses. I need answers. I need answer. Nazana pose ma réponse. Would have taken us home if not for the both of you. Bateau l'ingé mais biso janda kusoki ezali pour la bien balete. Parce que c'est pas buzoba. After all, Il fait kana yete ndeko sunga bateau après nyos basala kiyo. you have to suffer it. Est-ce que tu fais ton nyoka masiko ko tambola makolo? Brother said I started this mission with. Na ko iko tika te bandeko na bandaki mission na bango jamais. Il fait ka ndeko na ngai. Oyebi mission biso ke ile to komba aveugle. To komba aveugle. To sengo pardon vraiment. Take you home, no matter what it takes. Na komema bino ndaku na komema bino mboka. Peu importe ko senga. Na komema bino na mboka. Il fait ka pardon sunga biso. Mais biso na mboka pardon. Il fait comment qu'on bête Flix na ye. Mais est-ce que Flix est qu'on réussit qu'on guérir ba et qu'on réussit qu'on guérir ikwechi na odika. Et ça passe. Ba lo ba ki na mission bozo kende. C'est vrai moko qu'on réussit qu'on joie. Qu'on kata mutu ya okoko. Ye on a bimi le quoi les victorieux mais en réalité bino c'est pour la victorieux parce que boké mission on peut bolongo te. Comme biso sur la ta couronne te moka aux la roi. C'est que il faut que tu élimines Ifeka. Koto ezaki esengo na mboka Ogoloma. Pourquoi Ogoloma abana ko senga ba pesa ye? Mutu ya okoko en échange avant pesa vie ya mwana ye Mirima libela parce que okoko zaki lokola ennemi na ye. Aya ko attaquer royaume na etang okoko pesa ka dété moko boy demo moko pe mususu. Mais ko yeba te comment est-ce que Ifeka ozali ka mutu akoyona ko réussir ko kata mutu ya dété wana kuna okoko. Et amimango epa ya Ogoloma. Ezaki nango filme. Filme ya msusu kotala ngotala ngaloka momo ya moke. Oui ezaka bongo. So wana koto wa détail msusu ko midiembika muko msusu. Bazo yembe akoto Mirima. O ezaki kombo na ye. Mais littéralement na yibo Mirima eza lokola mai ya malamu. Miri eza lokola mai malamu. Mirima mai ya malamu. Une bonne eau. Mai ya malamu. Une eau douce. Oh! Mirima waliko. Banzambe mboka obodocha. Oh kufa te. Tolinga kayo. Iyo wana yo kozonga awa. Iyo wana yo ezali elembo. Yabo mo kozonga awa. Oui. Tolinga kayo na mboka oyo. Tolinga kayo. Malako yembela epote na ko pola ko maintenir ya en vie. Mais Ogoloma tika ki na tawa lo ba ete na ko tika ye. Presque morte. Jusqu'à ce que boyela nga mutu ya okoko. Bayela ki mutu ya okoko. A tenir pe promesse na ya zupe iyowa. Oyo ezali lokola elembo bo moye ko restaurer vie. Et pas ya Mirima apesa ngo epa ya Ifeka. Mais Ifeka olieleka tout droit maman na mboka. Kimutema malamu nana kelana ke kosunga ikwechi na odika. Les deux mitema abe wana. Eko suka boni. Est-ce que ko réussi ko zonga awa na mboka na iyowa. Po Mirima zonga na ba moy. Eko zonga na bango te moko il faut abala. Oh azali les victorieux, c'est déjà très clair qu'il fait comme ça les victorieux. Mais bande connaît mi balé baza ba komi ba aveugle. Or basaka dia programme avant que bako boma il fait ka tamba koma pembeni na mboka ke na to tike nano. Ya sa la biso musala tout soka sisi musala. Eto koma pembeni na mboka to bare maman le biso to ve obima loko ba victorieux. Oui, on a gagné. Donc ba soda la bitumbe bunda mayaka batama. Ah! Victoire et pesa bien abimi. Ouais! Victoire! Allez, voyez ma chant. Bachan d'allégresse. Bachan de victoire. Et ça passe. Na musika to mona kili sanga ya bampaka. Ichocha. Bampaka. Peto ya mboka obodocha. Ah! Bampaka bazaki à l'aise parce que prophétie mon pesa maki que soki 6 mois eleki 5 mboka obodoche ba koma na roi pasi ekote la bango calamité monene ekote la bango batu bano kufa ba pasi ekote na ndenge moko incroyable
il faut basala tout comme un roi avant 6 mois. Or nani comme un roi ezali muto akobala na Mirima mwana ya ogoloma telak parfois Mirima akufi déjà ote bazabi atelemelango batelemelango ezala bongo te. We are in great limbo. Ndeko zomona wesiko tokomi na problème monene pesa tokenano bampaka bazomitungisa mingi que peut-être déjà Mirima akufi na ekutu et soki akufi mboka koti na passe mingi parce que présence ya Mirima na mboka oyo ememaki kimia soulagement mabele banayi kobota mbuma kitoko mbule banayi konoka po ezalaki nango mboka koto richesse ezalaki nde bilanga ebele oza bilanga ebele ou bien soki yo moko osalaka bilanga yango te oza ta 4 basi ne obala basalelaka bilanga yango nyonso yo en tant que prêtre ovandi kaka ozozelaka compte rendu soiro no manyoko wana tobukaki ya madesu tobuki mpe ya manyoko ça va bokele koteka oyo toteki na Kinshasa epesi combien ngana na koti otaka ça va tia mbongo place wana na mutu ok bongisa dia kuna yo moi etoko lelo eza to na yo bato bakuta na chance na mboka bazali tremblement mukusa bimwana mukusa wana biso nini yango yo na nango yo ngai de imeke yeza ye nde zoba wana akosaki biso oyo akomisi biso baaveugle boye mpe ngai itilise biso lokola sacrifice eza ye ndoki yango kaka ndeke wana abokomisi biso aveugle alingaki aboma ngai kasi nabomi ye kuna likolo oyo ntango tobundaki na ye okomema bandeko na ngai na esclavage te même pas mpona sacrifice jamais mu te okanisi mpenza bongo yo telak pesa ngai de zoba oyo eyokende na kimia oza mutu malamu kende tikela ngai bazoba mibale oyo nakende koutilize bango lokola sacrifice te ifeka totikela bandoki oyo baza mpe mitema mabe tokende na biso il faut tobikisa nano vie ya princesse tokende nano te nakobandana bandeko na nga te jamais mpona mutu moko te eza molimo to mutu ya mokili tika bango bafronte makambo na bango balukaki ngambo tika bavivre yango omeka ngai ozo oze ngai mokusa alobaki bazo oze ye wapi yo nakolakisa yo ifeka oliakei na ye asimbi iyowa eloko asimbi wana mo eloko wana eza lokola iyowa elembo bomoi mpo kuna mpona Mirima soki mokuse wana ubien eske pasuki to eloko moko mabe ekomeli yango ekozala pasi mpona Mirima eliki ya mboka nyonso ekoma vraiment futi mais oliakei na ye azolukana na sauve le dendoki oyo akoki kosauve bango ape bien eya bakomiso na mboka balukeli ye bon Bible mpe elobi ne rendez pas le mal pour le mal moto asali yo malamu yo kozongisela malamu mabe te asalaki yo asali yo bolamu zongisela bolamu asali yo mabe zongisela kaka bolamu kozongisela mabe te mais ya des fois bato mosusu il faut koevite ozongisela mabe te mais mwa distance moko mpona koevite seulement ata yo moko dibio chak ata yo moko depuis kala ozopesa biso message eza clair te kaka oyo espoir ezali il y a de l'espoir espoir ozolobelaka ya bakombo bato mpo bato mpe bakoma na bakombo espoir mosusu ata otali mpe elongi ya moto ngo aza na kombo espoir omoni elongi moko kaka donc frustré vi moko sans espoir mais aza kaka na kombo espoir sikoyo ya bongo nde ozopesa biso na mboka oyo vie espoir mpenza elikia hope in English dibio chak loba te loba nano loba quelque chose mais nganga pourquoi ozolobela o moko te mais alobaki bien ke bilemba amonaki likolo atalaki bandeke ya bomoi bango bayaka na bon message bayaka na sango malamu alobi ke soki bilembo nazali komonela vraiment correct mais pourquoi bajeune bakendaki mission nani bazongi te pourquoi tremble mokusa bimi lisusu yo
osaka na ngai nakolakisa soko kanda na ngai abandi korelache ani kobimisela bango banzoi tala banzoi ebele batake bango nakolakisa soki naza l'ancien naza mpaka na zamba oyo banzoi nakala ayibi iyo landala bakeminya soki koto oyo mirima elike nyonso ekomi futi eza pase all hope is doomed. Espoir nyonso ekomi futi. All hope is doomed. Eh bien, telle était notre histoire film Suki on a 5e partie. Tokutani na 6e partie ya film oyo. Tokutani na 6e partie ya film oyo ekoza la moto. Nzamba pambola bino. Portez-vous bien. Bye.